Bonjour, paix, bonsoir. Badne konanga lisolo Congo. Lelo na kote sou na banda kuna bino. Bo s'abonner, bo liker pe bo partager lisolo ya Congo. Po toko koba kaka kosola masolo ya Congo. Lelo toko lobela masolo mama Denise Nyakero Tshisekedi na masolo ya président na biso Félix Tshisekedi na makambo ya Congo. Toko lobela toko limbola ndenge nini Congo eza kotambola. Na kobanda na prière. En tout cas, nzamba pambola mama Denise Nyakero Tshisekedi. En tout cas, na bondeli. Merci Seigneur. Natiki mama Denise osala loboko na yo. Pesa lisusu makasi. Pesa mobali na ye. Président élu démocratiquement Félix Antoine Tshisekedi akoba na kosala bolamu bakoba na kosala bolamu pesa bango makanisio ba président mususu nanu basala te oyo toza komona eza kosalema na komono Yesu Kristo amen. Na kobanda na mama Denise Nyakero akendaki Sud Kivu na fondation na ye mobimba kaka ndenge ezalaka. Asolo libyen par rapport ya ba objectif et à fondation na ye mama Denise akendaki a visiter exemple Walungu a visiter par exemple hôpitaux généraux ya Sud Kivu asololi mama wana nzambe apambola bandeko na ngai ya lisolo ya Congo kokota na ndako na bino na ye na lisolo ya mama Denise ndenge bomoni na oti kobondela pona tina na bango nzamba batela bango parce que ba initiative azui azali mwasi oyo ya mibale à part basi ya mobutu mwasi ya mobutu aliboso ne mutasalaka ba initiative wana mama Denise na initiative wana officiellement azali la première dame abeta lisolo na ye bana 9 mois orphelin nenga beti ba da ti ayeko se retrouver na Belgique na 18 ans beaucoup landa mais tant babanda ko sala campagne mama Denise na Antoine Tshisekedi Chilombo mama Denise abanda ko mona awa pasi tel mais basi baza considéré te pona nini il fallait créer fondation abeti chita sima bendi a créer fondation na ezali kaka pona ko soutenir ba mama amonaki classe moke ba mabala forcé moins de 14 ans moins de 18 ans moins de 25 ans baza forcer bango libala et puis atalaki ba conséquences tant que na est ba beti lisolo na bango ba viol ba massacre mama des habités eza boete tant wa boule asali fondation na ye fondation wana nada opesi nano longonya par rapport à initiative par rapport à idéologie kolobani place à outa parce que comme on dirait rwandaise on dirait abeti lisolo na ye banda 9 mois. Donc kota masolo wana o nationalité neti to bua kiango na yebisaki bino na Congo to lobelaka bien Congo to lobela mikonzi na biso bien po to pambwa ofingi mokonzi ya mboka yeba ko lakameli mabe parce que tout pouvoir vient de Dieu. Mama Denise a créé fondation to monaki ake Sud Kivu na Sud Kivu a solo laki a sololi à remettre oya ko remettre beaucoup landango tango à remettre ngai personnellement place na ki na bi maman nzamba pambola e tala na bokoma Sud Kivu te mukolo boko kende Sud Kivu boko mona c'est pas facile kotika Alix moko boy kotika place moko boy ko kende ko visiter batu moko boy bandeko na yo moko boy na ba zone na mususu insécurité et ça moi mouké. C'était pas facile
aza mama moko boye to soutenir fondation na ye bos adhérer na idéologie na ye naza sir ba mama ya Congo na oya libanda bakupambwama. En tout cas, na remercier Maman Denise Namba Pambola yo, Maman Denise Tshisekedi, net na film Nzamba Pambolo lisusu, continuer na ba initiative wana, toza wana toko tchayo maboko tina suka, lisolo a Congo, et koti pe na ba province nyonso. Lisolo a Congo partout ba kolobela, lisolo ya Maman Denise, fondation Maman Denise, idéologie Maman Denise. D'ici 3 mois tant na okita pona audit, na kokende territoire par territoire to solo la masola fondation ndeni ya ko soutenir ba mama moyen na bino te ngai moko kaka pona ko soutenir na ko accompagner Maman Denise et yami balé to kolobela lisolo ya président Félix Antoine Tshisekedi toyoka kitangwa nommé ba mandataire batu bagangi na yebisaki bino Félix est un professeur batu balobi oh ako nommé te tout ça problème ya batu da pona nini ya nommé mutu wana te pona nini ya nommé batu misusu te aza maître azongisika mutu na bino ya FC7 mais apusi pion na ye na ndenge nsima PCA bato asima na ye nyonso wana baza bato na ye pe ayebi eloko nini asali aza mokonzi moto atetaka nguba batalaki na monoko te kobetisa malibaku oyo biso nayebi avec président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nayebi Congo avant 5 ans ekosimba donc na place to loba to luka to cha président biso maboko pona Congo ekende liboso yango nde vraiment na sens wana nde nzambe akopambola biso parce que atana ensemble balobi atana ensemble bazongisi boye atikali garant de la nation atikali président de la république et bobo sanate bako déboulonner et puis essayer bandaki au sali moindre ba déboulonner donc na remercier président Félix Antoine Tshilombo na ba initiative na ba nomination nzamba pambola bino na VK Vital Kamerhe wana directeur ya cabinet chef de l'état initiative na bino président en tout cas eza ba initiative à bien parce que nayebi bosala erreur jamais donc tozalana pona ko soutenir bino muto asuka na kolobela Mike Mukebai mais nalinga vraiment kolobela lisusu te Mike Mukebai impolitesse ka osaka mbebwa bafinga ka mokonzi te oyo ni se komelio oui tu peux avoir raison na ba dossier la kisabiso na makambo zo koloba na ba écran oui tu peux avoir raison bafinga ka mutalikio na mbongo te basamba kana mutalikio na mbongo te ovanda na ndako 12 mois okoteka ba journaux na yo ndenge obanda ko sala mena victoire parce que ba kunyo so banda ko accompagner yo ofinga bango même ngana ko traiter na yo te parce que vous êtes impoli na ko traiter na yo te donc vanda na ndako et puis ça 12 mois impayé 50 000 au jouaka pour na gouverneur la ville à Kinshasa et ko sila encore bon ici là somba carburant tia provision futanda kwa bato futa assurance surtout assurance pour la Mike Mukebai makasi afuta ba assurance te donc nyonso wana impolitesse ta la place memio okomi koloba so ekomi ko silo na monoko okomi biloba loba ato lobi ato macho kitofana na ndako 12 mois osakani pe bakangi yo parce que dossier ne peut pas maboko à la police donc pour na lelo to lobeli oyo ezalaki important et na kopesa mbote na bandeko na ngai nyonso ya Congo mobimba
chaque coin, chaque territoire, bande konanga ya lisola Congo, na pesi bino mbote, bande konanga ya Kir Civil, na pesi bino mbote, groupe BTT, service mobimba, oyo ekokende kosala audit, na pesi bino pe mbote, Niclet oya batantu, na pesi pe mbote, nzamba soutenir yo, et na pesi Mika Paswa, na pesi Fisto Mweni, et na pesi bandeko mususu, o nyonso batika lo nyonso basoutenaka biso, main dans la main, tokolonga, Congo ekokende de l'avant.